yo naokaki ya tubinga mwa linjaka bi Godin pour ya souci ngai na ebite soko bato etandoke taba buku yani makambo ya ndako bako tonga na assemblée provinciale o mbongo ko mona ate 531 000 $, 531 548 $. Yango babuku yali toko kete ba bazuze nani akima bazuze yango yo bite Godin pour ya souci ngai yango babuku Moi, je connais ceux qui Godin pour soigner au Nyongo, na combo assemblée provinciale, avec le tout la présidence de la République. Bah combien quoi? Il y a les boss. Il y a mis présidence de la République, présidence de la République est reconnu. Et le quoi les institutions, il y a les présidents de la République. La présidence de la République, ce sont les services du chef de l'État. Bango va kenda retourner dans la présidence de la République. Mbeba l'Assemblée provinciale. Où est la ligne budgétaire de l'Assemblée provinciale qui avait prévu 531 000 $ pour la construction d'un bâtiment? Batu na terre obangisa mukebai bakanga hier le kuta na yo Godin Point na kotuna yo e ali mbongo ya batu na l'Assemblée provinciale kuna yo ko la kisanga pa na kotuna te na sina ya no libino to le kuto le kawana e ali pete zela sikala ke na mino ali kamongo na assisté sika compagnie o ezui zando oyo ezui musala kotonga kombo nango génie wam tala na libino vidéo ba pandisango basali yango na ko la moto azali ko compagnie wana ye boko mona ye awa kombo na ye Jean-Claude Kamba, Jean-Claude Wanswa Kamba. Mais qui kana silisa nga moto na ye loko na ye pa ina okenango kolo compagnie azotonga ndako ya assemblée provinciale ya Kisasa ali interprète à Godin pour ye yo ali interprète ya Godin pour construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale. Yango il a dû marcher. Député provincial Mike Mukebai, nous avons annoncé que Yende Rosala invité à la tranche spéciale Lilo pour Solanaye, Azala sur le plateau. Mais je ne savais pas seul sur ce plateau à la présentation, spécialement aujourd'hui, parce que la tranche est également spéciale. Nous allons présenter cette émission en partenariat, en collaboration avec un journaliste également. Il y a politique, il y a un cannabis société, mais elle n'a tout de mémoire la politique, mais lui il parle de la société en général. Les Alibongo de John, il y a Canal Mercure, nous l'avons invité spécialement pour qu'ensemble avec lui, Toyamba Baoba, Oyo, les Alibongo honorable député provincial Mike Mukebai. Yende Azali invité na biso. Voilà, John est là. John Mbotenayo. Voilà, Mbotemola Congo. Ça va. Non, ça ne va pas. Décidément, la vie au Congo n'est pas compatible. Donc, voilà pourquoi toujours ça, émission ya boye pour la remeka kotala. Faut ezali wapi. Banen bazo tripler population. Voilà pourquoi toujours la drapeau. Ouais, drapeau le babolingo kati ya mboka oyo ezozanga bato mosusu. C'est un peu ça. Voilà, John Arozanangai, vous avez compris. Donc, on va poser une question à l'honorable Mike Mukebai. 082 924 79 28. Les numéros qui est affiché, c'est les numéros avec lesquels Boyebi, Boko Melabiso, Bo Posé Mituna Nyonso, O Bozali na Yango, Torosa Lango analyse na honorable Mike Mukebai, Torosanga Pete, Kobeta Lisolo, il y a évêque Pascal Mukuna, au Baporta qui est plainte, qui a passé sa première nuit. Les gens en détention, Torosolo Lango Lelo, mais Torobo ça n'a pas été plainte, Moussoussou, Lissoussou, Baotiko, Pesa contre l'honorable Mike Mukebai, finalement. Fraîchement sorti de la prison, il y a quelques mois seulement, plainte Moussoussou, au cours d'appel de la Gombe, pour solliciter, lever l'immunité naïe. L'élu de Lingwala est avec nous sur ce plateau. Pour sur l'actualité na mboka na biso. Honorable Mike Mukebai Mbotena. Mbotendeko. Sango malamu. Sango ali malamu. Kolo kubatela ko pesa biso makasi. Tokoba na etumba ya mbongo na ya Kongo. Namoni yo na kashinete. Kashine na tiaka mba mususu tango na kotambola.
tango na kwa netando ekeso na tiango liboso azolo eko kanganga pema na ko ba malamu te lokwa to vandi ya vandi kunanga na vandi awo na moni te distanciation sociale to ndimi yango na ko ekolongola ti na loba bato ba yokanga malamu po soko na ko lobaka na yango eko kanganga pema ko simba ya likashene kasi ba pe na makambo mosu batalisi biso ya kosa distanciation sociale yali malamu na mwete ngana ndeko to yali 1 mètre koleka yali ngambote eloko yali mabe na kolelela yango awa bana ya kanluka bako nyokwama bana eta bana ya kisasa mpulushi komi ko nyokola bato ya likamba kashine te na moto akufi na bato bakufi na masasi likamba kashine mabe ya mpulushi na biso so bapesi bango mosala ya bango bapesi bango shida ekomi eloko ya kolelaka population bongo na kanluka kuna bako nyokwa maka bawenze oya nzela bato bavandi distanciation sociale yali bako ya kopanzaka bango na leli mingi yango na lobaka esenge bakonzi bayeba kopesa mpulushi alima batamba nzela malamu yali malamu. Mais bah mesure wana ezali pour na bolamu peka ya population parce que yebi tala lilo cumule ezali à 1242 cas infectés ya coronavirus. Tende ko balobi boye esengeli ba kongomani balanda makamba ko ebisa bango kasi soki moto abuki mobeko alati kashinete e alite boya ko sukuma ye te bobeta na masasi moto akufa tende ko moto akufi ndeko oyebi makambo subo lobaka na mona ngo so moto akufi ko benga ngo incident Congo mobimbe bungisi moto ko benga ngo incident la police n'est pas agressive te balobi na yo na bina yo te babi moto to bungisi moto baya ka koboma bakanga kasi mabobeta ka maboko ba okanga papu pourquoi o ba bengi na ko loka le koloba ngo alinga na ko kate pour ni to ko sa prévention te. Il y a des personnes qui ont des personnes beaucoup de personnes qui ont des personnes pour moi, si vous avez des personnes qui ont des personnes qui ont des personnes qui pour nani ba pulushi ya so atambula kana minduke na masasi o ya bitumba pour ni ba pekisa bango yango te bakenda kana ngo wapi pour nani na tango ya kimia etumba ya lite okomona pulushi na munduke na auti wapi au kenango wapi eloko ali botso ko episa Sivano Kasongo ba pekisa mpulucha tambo na minduki na mondoki na masati voilà soki pulucha ko tambo mondoki na masasi elingo bate abimi na mosala ya kosalela yango ndeko makambo esa mamboko bino ba pansa bo sa musate na moni balakisi netando eke bakangi moto mpulushi moko alati nza kombate alati lokwanga bo civil bon basi bakangi moto ya si mondoki abetaka likolo to bana baganga to nguba kaka ya tata na ya pesa ki etasaka na kanango kasi ngo olanda ka ko bana yo vérité leki makasi ya ba okula eli malamu te John il faut continuer donc c'est tout le dossier coronavirus. Voilà, je pense que non dossier on a je crois au tourner question et puis à répondre bien makasi maintenant motuna na ngeza boina lukana yeba liti ya Mike Mukebai na kanini eza ya fraternité liti ya Mike Mukebai normalement eza nini parce que c'est là s'il vous plaît parce que toye bibiso nyonso que non la muka après 3 mois bajuaka basalaka oyo babengi élection moko fakota mususa sa nini abima mais jusqu'à présent depuis uta mwana Congo muzito adjoa tine loloyo tozomona eloko mwa malungati Mike Mukebai liti na yeza kaobe nini parce que il fallait déjà dénoncer yango il fallait déjà remise reprise salama batu ba mona que non liti na yeza ya fraternité te mozo protéger la muka ozo ko attaquer batu mususu malobonga muna tango na yawa boyebisinga ite ba bande ko balandi ba kotuna mituna na bando ba mukuse na lengi bande ko balandi botuna mituna ebele ngana kanekila te botuna mituna nyonso mituna ko ya to sana mbale ndeko olobili kambala muka bapandisango bwa songi botika biso tovana kimia te yo yebite te to na coronavirus te misali ko sama te ka biso la muka to sa mboka bombe ya ko telema mozito akangami na mikili ya poto fayolo akangami na mikili ya Amerika ebongo to ko sa remise reprise na ndenge confinement oyo esimbi bato baso bebiso la muka etribiso
wana songi na bino bopani na dénoncer les Cambodgiens na dénoncer confinement c'est autant aux autres dénoncer bangi coronavirus na lobi na yo ba lobi muzito aza okangama na poto fayu aza kuna nzela basa mosala pona oyo apesa moninga ebongo ezali te représentant na bango na lobi na yo mais chaque bemba za ki représenter ndeko te kono malembe toali na moment ya confinement bakonzi na biso ya muka bakangami na mikili ya poto eyali oyo babengi na lokota ali français situation exceptionnelle eyali te ndenge tobikaka mikolo nyonso ndenge wana te yo moko awa kotambola na yo otuninga kashine awa te kashine euti suwa état d'urgence sanitaire toli na ngonga moko makambo ntango ekosenga baya ekosenga te bavanda basolola bapandisa ngo ekosenga makambo ebele oyo ekosala lelo te yaonde bondimi quand même glissement te ndeko na ngai balobi babengi yango napesi yo na ndimi yo eyali cas de force majeure eyali cas de force majeure ememi biso na glissement c'est que ya soldat pezalaki na cas ya ndeko kosangisa biloko mibale te ndeko koya kopesa nga mpasi na motema Pulushi ana mondoki ana masasi ba ebiso il faut la prévention oyebi mitio mosubo otunaka yeko bebisa imboka wanda okolanda makambo ya lamuka oya passation ya pouvoir okondo kotalisa yango na makambo etali sécurité ya mboka comportement ndenge Pulushi akotamba okondo sangisa yango tomata ikoto kitanse makambo ya lamuka eyi makambo privé basala te oya bula matali okondo tia yango elongo moko kosangisaka makambo bongo te ndeko wana moto akeye akufi yoko babupo ya libota na ote soko libota na yo ambe mba mosubi na koti nzamba nazo mondoki otuni ngai soki etumba na ngai yakani ngai na kokamo etumba na ngai ya liboso na mwana lamuka na li conseiller spécial en charge ya communication ya coordonnateur Adolphe Muzito etumba biso ezali kozwa bokonzi baboto biso bokonzi o bapesaki biso na mobu moutu koleka awa nsima awa mobu koto tuku mibale na zomi na mwana 2018 yali tozwa bokonzi mpo toa na mayele toa na makanisi ya kobongola Kongo tokolakisa bino yango mikolo nyonso bakonzi ya lamuka bakolakisa yango mikolo nyonso liti na ngai moko yango wana liti na ngai mosusu ya na biloko mibale mboka ya mibeko ekota na boyenge bene na pole bonne gouvernance boyenge bene na pole ya misolo ya bulamatari bonne gouvernance ndeko na mibutuku mitano na mini na botami na mboko na koli na pasi tango bato afinga ngate na botama na libota ya babola na malibanga banga na tuna bango bozengelo wa kofinga ngai yeli sika na botami tata na ngala mama ngai na koli na akokenda kelasi mama akoteka mapa na moto lelo na komi na bibu mitano tuku mitano na mini pasi nyonso nga amonaki bilenge lelo bakomona ngo nzomi koleka mpo na nini mpo kanyaki eleki mingi na mboko so biso tokomi bakambi tokomi bantoma biso lifuta na suka sanza ta monene so boye bosomba bamaske mpo na bakongomani bana kisasa gouvernement provincial boyebi teaka na mbongo te boyebi te kimbuta tikaki banyo biso kasi biso soko pasi yali na mboka biso toyoka yango te kaka babola bao baa mingi nde bayoka yango lifuta koyoka 16 millions de francs congolais 25 millions de francs congolais yango tikana sisa yango na mbwakaki mbela na obi soki Félix azali ya solo te le peuple d'abord bakata biso lifuta na biso na suka saza biso banso badéputé provinciaux ya Congo mobimba badéputé nationaux bantoma baministre provinciaux baministre ya gouvernement central soko bakati biso 10% 20% pasi oyo ekoya ya covid oyo bato bakompagnie ekokanga bato bakozonga na bandako misala ekozala te ekopesa milioni ndambo ya dollar po biso mpe tomema pasi wana ndambo mboka nini babaka il faut serrer la ceinture se sacrifier bato bamitumba mbeka be babola biso bakambi te biso toliaka malamu
que là c'est ban très bien yango wa très bien tozala biso banso ndenge moko s'il vous plaît moto na moto alia na moto kinaye liboso ya mibeko ndenge bakosambisa yo ndenge pe bakosambisa ngai très bien toyebi lit ya Mike Mukebai ezalaki ko dénoncer mais tant que population a confiance c'est-à-dire a mon pouvoir ya okende ko siéger ko lobelela ye mais il faut pas changer lit. Pourquoi ne pas voter la loi bien qu'on contrôle bateau bazo sa yiki le mec Mukebai azongeli télévision azongeli musalo bana ko sala ya kala monte que no place wana mo yiki ça mutu na ozotu ngana ko kalika mo pa bateau yango mopani sango ba pekisa yeko likane tandoke ete mopani sango te motinda ba pekisa motinda mane kana tandoke mais fait tout monde to kenda na assemblée provinciale yo kato so tuninga motuna okata ngai maloba na assemblée provinciale na sebe sans ami balé batenga na boloko sika yo ngamo bambuma ngabo tango mokoni tunanga motuna za na nzela na ye sans ami balé na sans ami balé na sina memaki question écrite avec débat moko wana bolobela kate otanga ngote on a gina likamba milioni misato ya compagnie moko ba bimisa na nkuku bali ya bulamatala ya kisasa mbongo ndeko na ngai na yebite soki bino bapansango boyebi na ya motindami botala tinda motindami ali pona kosala mibeko ali pe sinzili voilà contrôler ya mbongo ya bulamatala esengeli na netando eke moto moko apekisi ngai te maboko moko epekisi ngai te na ya koyebisa bao batinda ngai pona ni bolingi te na ya koswaka na bato okopesa ngai ngonga pona tambolaka na ndako ya moto moko nakotaka nayebisa bango bisa batinda ngai na koya koloba ngo na etando eke oyo babengi na kotali français devoir de redevabilité loko abwali bato ya nkuku songa na ye na etando yo ye omemi mongongo ya bato ya nkuku oyo bopwani oyo koya na etando eke eloko nini epekisi nga etando eke sika mbongo ya assemblée provinciale ekomonana te na ya koloba ngo te bana kisasa bayeba te tosukisa ngo yo na ngai ndoki wana na kokota ngo te na boyi mopanzi sango motindami asaka musa na kati assemblée provinciale asaka musa libande assemblée provinciale asaka musa netando eke asaka musa bisika nyonso ali tango babaka vacances parlementaires yaka musa te na suka vacances parlementaires to maka kuna rapport te botika kokosa bana kisasa bakongomani na oki bato bakoba batindaki ye pona lingwala mbongo soki komona na te biso toali basinzeli ya mbongo ya engumba kisasa soko biso moko tokoti nyamu makama mbongo boni tokozwa makasi ya kolanda gentini na makama misolo tokomile mbisa kisasa tokotonga ngo yani na mbongo pe na koyebisa bato nali moponomi ya lingwala kasi nali motindami ya kisasa. Je suis élu de Lingwala, député provincial de Kinshasa. Très bien. Bon, si kato sali mobu moko. Bana Kisasa. Mobu moko yango bola kisange loko ni sami ya malonga na Kisasa. Et loko babaki Kisasa bopeto lelo to ali wapi. O mesala ko attaquer mes godem po yondira su kisi yonde. Honorable. Na ya la yo to na la. Voilà, merci beaucoup Belé. On est allé qui a préambule pour sentir que tu as mis vraiment honorable provincial Mike Mukebai élu de Lingwala. Toujours compte à ce qu'on actualité parce que nous avons déjà un message. Les amis boya et Belé vous allez pour combien la mission un message nion sur on a mis tuna toujours tuna yango lelo na tongo et pas honorable Mike Mukebai wazana biso. To bandi to zana on a dossier ka wana liboso John ngaga koto pena katika tipo bimisa. To sentir que les amis passent na hotel. Tala. Lecture nini honorable Mike Mukebai ozali kosala na coronavirus parce que les lots comme na 1240 soki na yene tando ke botu nanga makamba coronavirus te coronavirus non boko lekisila ngonga coronavirus ezali musala ya muyembe ngai na kosala litini ngana kozala lokwa yo pe muyemba yebisa biso il y a un comité scientifique bo lekisila ngonga te makambo moyembe yango kongo ekufaka moto yo sa ngoloba makambo ata oya yebite ngai nalandaka lokwa babi ekomi 1200 nalandi lokwa babi bolata botia masque ngai siko na kobakisa ata so bazo kosala soko lokuta monani nakoya koyebisa bato telika babi lokuta ngai botu na ngai makambo coronavirus te voilà wana bokolekisa ngonga po yali musana ngai te botu na ngai makambo ya kisasa ezali tozokende tozwina no likambo ya 100 jours to banda wana tokolobela solo ya
plainte oyo baadresse epai na yo
te
te nazali na mwa makanisi ya kokabwana bakongomai na bana kisasa eyali mwa likambo lokumu mpo na ngai merci te bobengisa ngai na tondi bino na pesi bana kisasa bakongomani longonya batelema po te kisasa ebongwana kongo ebongwana. Merci.